wendena mukwetu. Ringa na kunzubu kajela. Utangila bana bebe. Bana badila. Voilà. Chers amis internet, na appelé Sebino Tebisika Bozali, Bozabon en direct, il y a Flair Monde HD, na émission Nabiso Tapis Rouge. Bonne fête, Nabika Noël et les cas qui bien. Bonne fête, Nabano surtout, ou écouter la vidéo, bonne fête, Nababoni Nabiso, bonne fête, Naba fidèle au Balingara, Demboimo. Donc, les lots, tous abons vraiment, monument, il y a des monuments au bazar vivant, Kasbayo Kanarate, Bamon Nanarate, parce que, allez, on fait sa vision en TV, les lots vraiment habités. Donc, à 2024, tant que ton solo a été. Donc, voilà, c'est un grand papa, un grand tonton. Donc, à ça, la et bien la musique Nabiso. Donc, à la particularité de Moroboé, Nakatia, musique congolaise, Nakatia, histoire, il y a musique congolaise. Oh, écoute, on a vidéo pour la première fois, vraiment, qu'on était dans s'abonner, qu'on était TP dans soutenir Biso, un héros à Pamba, et au soin, moi, les soldats, Nakatia, comme militaire. Donc, beau s'abonner massivement. Nous rappelez bien que la caméra na biso tozabongo na edi no image o ya simbi vraiment réalisation ya émission o avant ko tsaïbo kana sonka ya pamba bon comprendre après no yebisa bino azanani. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup yoka. Et ça, auto benga fanfare, trompette. Donc voilà, tozo yambe la bino na plateau na biso to yambi lelo Kaber Kabasele, balobi auteur compositeur. Abanda carrière na Friza. Mais to beta ma solo na ye parce que c'est la première fois. N'habité pourquoi l'ingara médiaté ben le to solane de tout sauf de rien ndenge mo lobaki. Et d'une image to sur le même langage vraiment visionner nga viens Kaber. Kaber Kabasele, enfin. Bonjour. Bonjour, Boni. Bien. Bonne fête, Nano. Bonne fête. Bonne Noël et l'équipe. Noël et l'équipe bien, tous na katia famille. Na bana. Na bakoko. Bakoko. Tous bisonyo sokuna. Et l'équipe nango très bien. Ah ok. Nangolo anza. Tous na bana bakoko. Vraiment très bien, très bien. Ah ok. Pourquoi l'ingara médiaté? Si, na linga média, mais bon. Na média, c'est que na loko ya ko présenter. Na média, dans la carte c'est histoire ya Congo, pour participer. Dans la carte c'est monene o esala espoir na monde. O batulelo so beta histoire ya rumba congolaise. Yo za la carte, mais ozala toujours ne loka koloba. O média za la besoin ke boloba. Mais yo o linga raté. Pourquoi? Oui, que pour na kolekana tina ba émission, il faut ozala quand même no moi eloko koloba. Bon, on a se permettre te na yaka koloba que bon voilà naza kitoko naza na telemi liboso moi c'est kitoko et na se vanter ou bien na loba n'importe quoi. Donc il faut toeba que na kei kupona koloba likamu moko ezana mutuya. Mais ko lekana émission te pona plaisir kaka bon. Ah ok. To banana la biographie na yo Kaber Kabasele. Nde to yebi kombo na Kaber Kabasele.
Vrai nom, les amis. Vrai nom nangai ezali Kabasele Lumu. Après Kaber, c'est mon prénom, mon nom d'artiste. Ah, nom d'artiste. Bon, vrai prénom là. Lumu. Lumu. Albert. Ah, Albert. Ouais. Donc, Albert Lumu Kabasele. Ouais. Muluba. Oui. Toi, Moutawandundu. Muluba. Muluba, papa. Kabasele, donc à quoi d'après eux? Non, on appelle ça combat Kaber. C'est Namoko. Hein. Kabasele, Albert. Ah. Les toze ukola, donc na jonglé na kati, na kamati ka de Kabasele, na ber de Albert. Osangisi na sangisi epesi Kaber. Epesi pe moi lo mobo. Tala nanu, depuis wana ikangama. Marié, célibataire? Marié. Marié. Marié nana. Et père d'enfants. De plusieurs enfants. Marié pana nana karam te malao. Mélanie Kaber. Mélanie Kaber. Ouais. Alors, ma Mélanie Kaber, Bambo était vraiment Essika au Zali. Comment on a oublié, aux autres apparaître trop jeune. Na carrière ya Afriza. Afriza ba neze belé, mais comment on a oublié, aux autres trop jeune. C'est quoi? Au côté qui Afriza na âge ni. Na côté Afriza 20 ans. Na 20 ans. Ouais. Comment était quand qui groupe Afriza? Ezaki tangwana, ezaki na 78. Nazaluka ndenge nini ya ko bimanzela. Nabana obeta de gauche à droite, c'est pas ba saxacool. Jour moko na kei na bela pona na luka musala. Nakuti ba vieux moko bazo répéter wana ba bolentambo ya zaki saxophoniste ya Sosoliso. Oui. Les wana Sosoliso panzanaki. Parce que bazo sala ba répétition pour ba na enregistrement na Renapec. Banzembu ya Bumba Massa. Elle na komi wana na siège ya Bela. Et bon, na comme ça là, na trompettiste tout ça. Ah, petit yoza trompettiste. Obeta ka wapi nga beta nil pa. Ba pesinga trompette beta na. Oh, na beti. Oh, petit. Ba meminga siko na Renapec. Yo tikana makamba bela wana tokena yo. Tokena bango na Renapec. Enregistrement na beti premiers enregistrements na ngai na vie. Babi na ngai les resili. Babi na ngai petit. Yo faut que na grand mouvement. Tika makamba bela wana. Kene na OK jazz. Et pas franco. Et pas franco. Tukaboya na bango, lobi nango. Nga wana inde tina 1 2 3 na ko luka franco. Na koma boye franco azate na kuti manzenza. Manzenza ibina nga oh no moni problème alia franco bakangi. Pero dango asalaki banzembo ya ba wa bwakela ki bakengo non ba Hélène na ba Jackie makambo ya mystique wa mystique teme makamoko et choka na matoi dépassé en fait voilà bon l'air kubima bongo oya répétition ngape makila moto bongo tabule ya zaka na tuni za na 10e rue na koma quand même les mêmes jours na komi na 10e rue na pas tabule na kuti pe ba musicien bazalaki wana ba yeko zo ba paye na bango mabina na ye na mona tabule bon pona non na trompettiste ba komi singa e pas vie et pas yazalaki. Trompettiste, beta kawapi, bano beta na ba
Sakoul, Nani, de gauche à droite, bon. Bon, Abengi Modero, mécaniste saxophoniste. Ouais. Azaki déjà, les Rwanda, Azaki manager et puis chef d'orchestre. Abengi, bon, aïe, comment on bon, petit, bon. Trompettiste, bon, même l'andabiso na Tipka, Toyokayo. Côté siège, Kito, côté studio. Et pas être bana ou bêta musique. Ah, ok. Et pas à Friza et bana ou bêta. Ah. Bon, na matiwana na lumumba wana na zui nini zaki nini lero wana bisi ya munene wana bato bana ubenga ngo Sotraz na koti kaka ti na nini wana na Tipka comme à côté ya aéroport wana ya Ndolo oui. Na liboso wana na kiti na kena Tipka musicien wana bon tu bandi répétition tu répéter 2 chansons il y a variété Jemboni et c'est variété kaka banze moi mindele tu bana donc babana ko déchiffrer to déchiffrer na bango penze la mongo na beti pe et c'est mardi mudura lubina bon j'ai dit yaka concert. Mais là, t'as bien, donc ça part tout très bien, ça la propre. J'ai dit, puis on a eu un concert, bah, parce qu'on a trompette, bah, maintenant, dicté, banzembo, tout ça. On a bêti concert mobimba, et sili, bah, parce qu'on a fait transport, na zone d'ako. Koko tanyon swan. Donc, aux autres, au coup, on a taboula, il y a mon hôtel qui a été validé. Il y a mon mona qui il y a mon accueil, mais à ce qui charge n'est pas Modero. Après, ce qui charge pas Modero, parce que là, tu bêtis, tu na il y a pas une répétition, na moi tard, ayoki ndenge to betaki, et bon, ayebsi Modero, yebsi ay lobby. Sugo lobby na wana oza excusez-moi, lobby na wana oza qui déjà un instrument, to be trompette okuta ki onka kuna. Trompette il y a orchestre. Donc, yo tam la lo luka musalo za na trompette idée. Nazaki na trompette idée. Nazaki beaucoup pas. Donc na orchestre bazaki na ba instrument tout. Ouais, ba trompette, ba saxo, makam tout ezalaki. Donc j'ai dit wana na beti concert, ba pesa na trompette, na beti et puis etikali wana. Donc to bana me manguta na ndako. So beti tiki wana après to continuer. Tilelo. Nandenge kotaki na ndenge ba mbila belle ba yeko kota makamututu siko na niveau ya ba trompettiste okutaki nani wazaki titulaire na kutaki vieux Jean Trompette vieux Biolo na vieux moko Kongi Aska vieux Gérard ok donc qui na côté à cuivre. Ok. Na Modero, na saxo. Après un pompopé à Zalaki, au côté biso. Mais quand même, au côté, pas mal déjà. Bah oui, Bambiaka quoi. Bambiaka. Donc Nazaki pensa donc petit, Nazaki Benjamin na bango. Ce que trompette au héritage ou y en a une famille à Bino. Trompette na yekola ki ko yekola. Nazaki na yekola ki na Kamilabi, na fanfare Kamilabi, na Kananga. Ah, ok. Ah oui, na quartier, na paroisse Kamilabi. Et donc, il y a Basango, bazangi na orchestre, et puis na fanfare na orchestre. Donc, na école na fanfare, ti le na bamunike na komi na moi niveau, babanu ko beng sangape na orchestre sociali orchestre ozaki kombo nango Kami Jazz. Donc la bani oye ko la pe moi muke makambo orchestre kuna na kati. Donc bana tanga pe kuna. Tozo tanga tozo kene pe musique. Ah donc ezaki école ya musique ou ezaki à part à part ko tanga normal. Ah ok. Ouais. Donc né grandi na Kananga. Na Kananga. OK. Dans la famille na bino mutu moko tazaki musicien. Non.
Ok, merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Pelé Tanfou Moubambo Tessugo Zali vraiment. Guy Massamba depuis quelque part. Puis bon, nous R9, bonne fête Nabino. Donc voilà, tout ça bon on a vu Kaber Kabasele donc tout sur la naïve vraiment. Pour nous qui était Seigneur Lay ou Taboulay. Question mo matata. Oui, bon Mais, d'ailleurs hein. Ouais. Mais Taboulay c'est qui c'est comme un père pour Nanga. Mutumogo stratège. Azalaki composé comme par baguette magique, moi, à quoi vendre boyazo, ça à ça les compositions. Même ma partition, à peu ça piso, tant que ça toujours répété, à benina, azo siffler na litoi, na kangi partition, na beti na trompette et que net. Azalaki mutumoko ayoka, abana yoka mingi, patu. Donc, so yepe na moi likambo na yo, muna ayoki yo, akope sope suite ya bien. Bon, tant que sope suite ya bien te, bon, ça dépend. Il y a ba condition, il y a le moment on a, mais zaki mutumoko très bien. Tata moko akamusanga makambo ebele na ba voyage banini. Ndenga zaki donc Azaki adoré dans le monde. Dans le monde, oui. Ouais. Donc. C'est que moi je ne comprends pas. On a mis tout dans la question pourquoi tous les artistes et musiciens, bah mon leader n'a pas le papa. Non, papa peut-être la génération Nabiso, génération OEM, là koyo kayo kolobi ke Taboulay Azaki un père, Azaki ko représenter. Pour yo, pourquoi ba musicien ba considérera ba leader na bango le papa na bango na ranse kem sous papa ezaka la génération na biso oyo mais lelo koyo kayo ozo le ba Taboulay azaki le rôle papa. Ouais. Donc ça qui pense ndengwana parce que leader azal quoi mutumoko azal quoi tata ebana. Donc ce qui ozo kamba lingomba oza ko ezal quoi voilà. Donc il faut attentionner na banano. Il faut opesa bango news bango balingi. Hein? Donc il faut quoi tata bana. Est-ce que Taboulay est égoïste? Égoïste non. À niveau qui patron, il était comment? Quel genre de patron après ça ba possibilité belé ya ko évoluer. Après ça ba ngana mona ba to pesa banzembo na orchestre qui est diambo ba Dino Vangu ba Mimilei ba tinga mo pe na yeko pesa nzembo na kati orchestre azaki égoïste te ezaki ande zalaka année oyo album ya album epimi voilà le prochain album ya ba musicien tam sous album ma cause 2 ou 3 chansons mais au moins tam sous moko ya ba musicien na ba kuti. Sur la stratégie na ya refula bana basi, c'était dû à quoi? À l'époque où la popularité d'aki mingi faut tia basi en avant mi bal bazonga simato par rapport à la concurrence et c'est qui que basi ne bazali boso. Par rapport à rock jazz. Ezaki habitude na été enfin style na été ya ko tia bana basi na liboso. Moi, papa Wemba yaka na mouvement. Donc, ils ont une stratégie. Hein? Donc, une stratégie, papa Wemba, c'est moi baise, c'est moi, mon papa Wemba yaka, c'est lui banzem quoi, lèvres roses, ngamomoko, et c'est lui moi quelque chose. Oui. Ouais. Donc, les squares, tu évoluer, avec mon il faut être Fimoko à Banoyem. Bon. Azoki l'herbe
Kiese, Jassi, Mimile, Bani ça net moi coaché moi désordre. Bon, avec moi si. Mende Bilabel a tchakié total, hein, donc totale inspiration. Oui. Nakatia Banzembo. Parce que so tali na époque wana Bilabel na yi abando bundana ba na denga concurrence hein. Na denga concurrence Bilabel abando bundana ba Madilu azo bundana ba musicien belé ya OK Jazz. L'époque no mona rata boulay Bilabel a misi mon Njembo moko au moins peu franco les mona moi si mais moi na mbala bimi. Bo vanda boye ceux qui air Bilabel a longwe à Friza azo isusu ba fire test ba ye. Non, moi jumelle baye donc stratégie on est qu'on continue et si là et soit il karaté mais et continuer qui stratégie on a il y a quoi avancer ka bana basi na kacha Friza. Non, ils ont qui continuité parce que Bilabel a soit qui place munene na kacha orchestre. Donc et comment qui est impossible to bana beta sans mon masi. Ouais. Parce que a fundi ça qui est belé. Hein, Zembe belé betamaki nan Bilabel. Donc c'est que continuité wana sengela ki kaka d'ailleurs fire test ayaki kokuta biso déjà nan Bilabel azaki nan. Après même Baniele hein Vicky wa komanga na OK Jazz bana wemba na banana tout ça. Donc continuité il y a que donc il faut Zembo Mogo ya bana basi il faut ezalaka toujours yangona. Ah OK. Nathan au salaki na Friza. Au salaki au chaki combien de Njembo? Na chaki 2 chansons. Njembo ni. Et ça l'appelle succès? Na chaki Wendenda na Madesi. Obi kenga salaki te bato wala na biso salaki te mais moi morceau wana hein bon na ndenge ya trompette te na ndenge koyemba ezalaki ndenge na yemba ki yango Seigneur yemoko to Bilabel moi vocal wana to koyeba moi morceau si Zembo ya Wendenda ezaboye Wendenda mukwetu ringa na kunzubu kajela utangila bana bebe bana badila Kachauya ano ambiance bakwabu badi basama pinga na kunzubu. Donc tu m'as dit bosso Bilabel ayemba ya Chiluba. Eza oyo pesa ki. Elinga la tsani. Jebo. O tambolaka o talaka na ndako. O talaka na ndako parce que peut-être bana bazobela hein situation eza bien te na ndako. Yon banda ou ça l'ambiance c'est pas bon, c'est un conseil au fait. Ah OK. Ba ça rabi so ba compositeur e ba komaka banzembo na bango ba auteur compositeur ba komaka banzembo ezaka une partie ya ba vie na bango na vie publique ba monara yango wana ba sangisaka epesaka inspiration. Parce que yo na nzembo wana ezaki ni vie na yo bande ko vivre to mona ki yango pa mutu. Na ezaki vie yango na mona ki yango pa mutu. Na moni moko to se fréquenter ndenge banoko se comporter na mona ngo bien te azaki un ami azaki diamantifère mais mutuna ezaka likolo dans les seuls moyens PC conseil yango voilà na boka yepe kutuna nzembo. Ah OK soka lo bala oni mais et puis c'est épélité quelque part azonga magiste et deuxième titre zakini Madesi wana bayemba ngonde yona pesi motema penzoto nanga mobimba nakomonyo koma pona niningo bolingo epai bazua pe epai nazela sheria komona na te na sala nini na kondi nzoto wana Seigneur la ye montaimba ngo Dodo munoko mutaimba dodo nani dodo munoko dodo munoko mutaimba ngo
Lelo oyo 10 ans ya Taboulay eleki mais na Paris tomoni silence absolu. Ba c'est Afrique bazala lisusu te to ndeni. Tozana biso. Tozana bino. Tozana biso mais beaucoup fait pas mal hein. Ouais. Na tanya wa dodo munoko père son âme. To perdre quoi vieux Armando. Vieux Armando, oui, abando betambonda. C'est bon, c'est comme ça la vie. Mais 10 ans de Seigneur Lay, tu vois, ça a quelque chose. On a un projet qui tout ça là quelque chose, mais bon, toujours qui bah nouvelle, ah non, bah tout ça n'a rien. Bah là, tout ça là gerbe de fleurs et puis messe, tout ça. Bon, ça n'a pas de niveau avec ça. Ah au moins tout ça est logo ils allaient soutenir. On a fait faire on est qui a famille to ya famille. Ah ya famille de baboyaki. Ba monnaie que bo bénéficier nango c'est ça? Ah peut-être. Peut-être on ne sait jamais. Kabe kabasele. Aux un instrument oyo eza na sur le total ango to estimé ango eza na valeur ya 10 000 euros. Donc ouais, déjà eza na valeur ya 10 000 euros. Facilement. Suko particularité nini trompette ezala nango. Na kata musique. Na kata musique disons ça quoi piment hein. Bolambi biloko ti bo boka moi piment ou bien moi mo. Pour épesa moi goût. Trompette ezabon. Mais bah trompette. Donc l'air moko trompette ezaki très souvent dans la musique na biso hein. De trompette saxo mais l'air piano yeko kota ba bosani instrument oyo. Pourtant ils ont instrument moko ya mutuya mona kata musique ya ba cubain ti lelo ils ont toujours au top parce que biloko ils ont raté. L'instrument ils ont raté. Il faut ils ont toujours na kata musique na biso. Moi quoi Fali au premier album na ye trompette betaka hein. Mais après aye ko tika na ye bon ngana betaka na album na ye na nzembo ya associé na maestro Maika Munan que je salue benganga na intervenir na nzembo wana. Donc na nzembo associé trompette betaka na yum to betaka. Ben oui. Mais on dirait balobela te mais toza na biso mais moi to beta mingi na ba studio ba nini ko beta tam susu ba concert organisé to beta na ba de Souza ba d'Elvis Salsero tout ça donc tout le monde na biso. Est-ce que carrière musicale nao et futayo quand même jusqu'à présent futarayo la nzembo na le futarayo na continuité ya musique et futarayo. Très peu. Par rapport à Ndengo Bandozela. Ouais. Mais bon, album na salaki, na premier album na salaki instrumental. Na teka banzemu nyonso. Na teka album, na teka ba pièce nyonso si là na renouveler si là. Donc, nazo quand même moi quelque chose. Eh ben c'est comme ça quelque chose. Mais bon, côté gagnant surtout. Deuxième album, ils appellent un marché. Sur Betty na plateforme, Kabel Kabase, le moment na deuxième album, nanga voyage, ils ont toujours. Voilà donc t'es ils ont été comme malem. Et t'es comme malem. Parce que vitesse c'est comme différent. Ouais, comme différent. Donc c'est comme moi t'es comme Exact, donc talakaka. Comme il y a internet. Ah ok. Est-ce qu'en à Paris on contribue à peine à ba cours il y a trompette, il y a bano bazotanga bazo linga, basala ba beta trompette mais na rythme africain. Net na ndenge ya rumba na biso est-ce qu'on contribue à na ba cours na ba. Oui, na idaka ba jeune des fois donc na zaki na jeune moko pe dernièrement on a eu ko sala moi apprentissage à Zobeta déjà. Est-il vrai que Taboulay azala ki mokitani ya wendo?
Ouais, je peux le dire. Mais si on regarde, on écoute la musique, bazak na style moroté. Il y a musique. Bazar na style moko ya fiesta. Eza quoi style fiesta, c'est-à-dire euti na ba papa Wendo, tina ba Kabasele, Grand Calais. Siko eko koma ne pas taboulé. Donc style yango ba benga style fiesta yango wana. Okay. C'est différent na style Odemba ya Franco. Ah ok. Dans le sens où on a dans Odemba za mususu, fiesta za mususu. Dans la ndenge ya fiesta, voilà. Taboulé azamu kitani ya Wendo. Bomonde. Ouais. D'habitude on comprend tout, c'est comprendre hein. Si, na style fiesta. Ouais. So fiesta za rumba te. Eza rumba. Rumba fiesta. Où ils très mélodique. Hein? Par exemple. Bah Neti Mazé. Ouais. Mazé. Ouais. Tete banananye yaliwa yamakila ba biloko ndengwana zomona. What's fiesta? Ba fiesta. Ah OK. Bon siko lelo ko mona génération o eza lelo oyo. Bazomi benga mutamtozwa roi ya rumba congolaise. Aujourd'hui tout le baké Taboulé abetaki fiesta abetaki Odemba. Siko atigelaki nani trône ya rumba. Ah. Normalement les rona bano lo baké bano tala mingi Kofi hein. Anotala Kofi. Par rapport à quoi? Bon, par rapport à style ya ba composition na ye na bano monango azo kumisa Kofi Papa Mbappé mais donc mais l'air moko Papa Mbappé a kotaki ordre mingi mais ce que style yango Papa nani Kofi a exploité mingi. Style wande Kofi a exploité mingi na carrière na ye. Yango esali ki azala Kofi a gardé kombo a Kofi Tilelo. Ouais, parce que Taboulé a ke na honneur na eti na suka. Ah oui, il le vaut bien Kofi, il le vaut bien. Siko na kati ya musique na biso na ebité il y a beaucoup de kabaseli. Boza famille to ezaka coïncidence ke ba lubande bazaki mingi ba kabaseli. Bazaki ba star. C'est bon. Autant la Grand Calais Kabasele, autant Lio Kabasele. Bon, donc, peut-être des années moins gagné nango, hein. Bah, Kabasele? Bah oui. Kabasele Yampania. Grand Calais. Bon, c'est quoi Kaber Kabasele. Aux hommes, on a été que ça, qu'on peut savoir moi, Ngouya. Donc, t'as qui famille? T'es. Vieux Kaber. On sait combien d'années na poto? Na poto, na yé poto depuis 88. 88. Na concert Olympia, c'est ça? Non. Avant, après? Après. Oui, la musique? Oui. Toye na orchestre. À Frisa? À Frisa, depuis Toyaka, Tozongate. Oh, Bozongate? Non. Bino Ozo va visa 10 ans, 5 ans, non? Non. Toyaka tournée. Tournée européen, tournée mondiale. Ah, tournée mondiale, oui. États-Unis, Angleterre, Suisse, Allemagne, Belgique, partout. Afrique, tout ça. Donc, dans mon temps, tu as la place à l'Église? Non. Tu as dit moi, tout ça, Marina. On a jumelle, non? On a Benouciel. Benouciel, oui. On a fait un test. Depuis on a, tu viens comme Ngunda. Ngunda, après gouverneur. Après, il y a un toazonga nakin. Atiki mouvement. Atiki mouvement, pour taguer chanter comme des politiciens. Voilà, ouais, c'est ça. Dans Sundol. Miso Tikalia mouvement. Moi. Débrouillez-vous. Article 15. Ouais. Vous avez dans ma matière dans ma beaucoup. Mais à ça là quand même faveur mon corps. Donc Nazwa Mukanda na faveur na ye. C'est-à-dire à ça là les wana là ba débuté. Hein? Donc à celle là a signé la promesse d'embauche. Un compte à Frisa. Na compte à ça qui société moko ya production à ma production. Donc
toke na omi apesi nga non na préfecture ba sengi ngai na promesse d'embauche na futa autant après na ke no sala examen na omi na ke nango na préfecture ba pesi nga mukanda. OK. Donc bénéficier quand même. Na bénéficier quand même na pouvoir na ye. Ah OK. Moi été ce que soirée trompette aux arana staff mobimba ba Elvis Salsero arana presque tout le monde oza ke de loro la soirée Kaber ou la hommage ou bien ou la bateau Valérie trompette live. Mais pourquoi au la remonter? Et au comment aura muto hommage wana yo beta anniversaire o yo beta bon studio OK mais de yo mo de toi même que non je me rends hommage moi-même de mon vivant tous la roca peut-être les anango avant courant hein? Avant coureur. Ah non hein? Non ce sera pour bientôt parce que peut nazo qui peut d'information et puis nazo proposition et pas tumsusu tozo lamba makamongo et ça na bientôt. Et ça m'a bientôt. Tous la formation peut-être 2024. Il ça m'a la ligue tozali maboko pete donc il aurait bloqué les até ba si wa koli. Non mais nazana batu déjà chenga choc ba chenga choc. Ba camarade ya jana na. Ba chenga choc pour na likamongo. Papa la bana hein. Ba chenga choc. Les gens nous déjà dans tozo préparer ngo déjà. Botika la poto tabule ya tika bino na poto. Tabule ya kenda comme gouverneur jusqu'à ce que Nzambazu abendi molimo na ye. Pourquoi musique ekufaka soki nechi leader akufi? Omona vive la musique depuis départ papa Wemba vive la musique ekufa Victoria pareil tozui exemple ya Afriza. Afriza pe kufa depuis tabule ya kenda et là on dit ça là bon. Pour qu'on soit relève ya Afriza. Oui, mais organisation et vous allez ndenge moko te mutu na mutu aza na eloko na ye ya nzoto toloba soki oza lisusu te nani akomema maki wana eza pasi nikisi te même kaka présence ya mutu go wale na charge ya msu kisi ba moto ndebo kimara ba charge wana zaya kusakana te yango ko karate yango tika ga nenga ke yake nenga ke makambo tika la ga ndenge zali oui so parce que so meki ko kamango amso ba famille ba sepelate ouais donc yo ndenge muto bana umenele likamuna ye éviter donc aussi ma moto de l'autre pas ça kaka moto mais bon entre temps muto zana na talent na ye ako prester ndenge lingi na liba sans se contenter ka za la kaka ala taka combo ya orchestre wana non OK so yo sala orchestre te beta loka en tant que Kaber Kabase na rythme na yo mukole obima ebimi oteki ozimbo na o tshela voilà ah oui OK ziko na bina tu na yo à part musique au sala ni à part musique na côté la restauration oui to ngana femme nanga to sala restaurant oui chez Mélanie Kaber na Aubervilliers oui ngala yebi watu suba yebi te faut il faut oteka restaurant voilà kwa batu bayaka eza na Aubervilliers to zara wana eza kwa fief na biso so linyo okutana musicien okutakuna ya Afriza ba musicien n'importe qui bayaka kuna ba Janana de Souza Lidio Kweba Bani Boma tout so nyo mona musicien yaka kuna okutana na bango
Ok. Et alors, moi, centre culturel, na biso. Moi, retrouvaille. Okenda na OK Jazz, okutaka Franco, to abike Franco bakangaka ye. Pourquoi ozonga lisukuna te? Le na kene okuta na tabulei. Et puis, c'est là que mbala moko satisfaction. Donc, tika na freezer pour la loyauté, to pour na vraiment musala, au moins que kuna ça va. Ça va. Donc, je me suis pas plaint. Donc, ça qui est sous près de OK Jazz. Oh. Oui, instantanément, non, Monique, non, c'est bon. Kuna zaki place na hote. Ah oui. Oh. Tout ma boya rande, ba benga opété. Non, donc salama bongo. Na luka pe koyeba te que pourquoi na kozonga te ndenge nini. Na luka koyeba pe te que Franco na kenel susu ko solliciter te. Donc luka na monaki que tabulé azaki ayambaki nga bien. Nga pe na continuer na frisa. Secret moko ezalaki entre Taboulé et na Franco parce que basali pas mal de titres, basalaki Ngungi, basalaki hommage à Kabasele. Mais pourquoi Verkus Abandor a toujours à l'écart? La coopération musicale, en tout cas, on a évité, on a souvenir que Verkus, parce que Verkus n'a assisté qu'à un concert moko, où ils allaient sous direction il y a Grand Calais. Ezaki pour na bana association ya bana 51. Oui. Ezaki association moko ya bana kin. Donc Verkus tout ba yagiwana ba Betina ba Dewayo ba Bokelo ba Franco Docteur Nico donc Verkus pe abetaka. Mais associé na cop moko boye na tikalo monate. Ah, ok. Mais bazaki peut écouter na Soneka, tout ça, na organisation ya na kin. Bon. Ah, ok. Et là, au moment boye, comment lelo oyo, à l'époque na bino, n'habite ceux qui ont allé marier, tous avant de marier célibataire, au moment 100 musiciens à podium. Au moment sous 4 trompettes. Mona ba saxo bazem soumisatu au mona ba basiste tous les sortes d'instrumentalistes bazana simana sans compter ba musiciens au mona ba chanter puis bazana kati donc on sentit vraiment que boza inondé na podium mais bon on vivre kaka na salaire ya musique au mona boza ba salaire na bino mais lelo oyo salaire et comment passe pour na leader afuta musicien. Bobino bozaki na bozaki na basi bozaki na bana bozaki na ba famille mais on sentit que soko betaka na freezer ozana ndako nozo futela ozana vino eza vraiment dans la noblessité mais lelo oyo musicien pour se retrouver il faut y aller na poto et ozonga nde vino peut-être comme stable eza nini vraiment. Ouais, très bien. Mais là nga na bandaki na freezer tozaki penza na salaire penza donc fin du mois koki boké na 10e rue na bureau boké ozo salaire na bino ti période moko parce que tabla zaki na ko exploiter makamusus à côté teka ba papier hein ba rouleau ba papier duplicateur entre ben azaki na société na et papeterie. Il y a papier. Non, spin. Ah, spin. Spin. Ah. Bon. Après, ma camozo tamble sous bien te, tu commines à moi défaillance. Tu as eu au bic à mine, c'est aussi toqué le voyage. Moi, on a l'air de zonga boy. Moi, dollar et côté. Moi, situation, ça l'a mis bien. Bon. À travers ma voyage, ngana yo fungula nganda. Wana nakini tonga. Nakini. Ah ok.
to bana kin makambo ngano ah makambo restauration ah bon et uta musika donc ça on voit na poto ouais donc yango pe bando bikisa ngai nazozala toujours bien quoi bah mon que même chose à musicien mais au bas mon qui ozo vivre bien mais donc, une grande partie à bambongo qui vraiment salaire na bino ya musique il y a musique souvent le lot au monde qui va leader rebelle bazo vraiment bazo pe sa salaire ya bien te ba musicien au monde a musicien va muta pasi ko senga mais ça passe pour musique ko vivre nango na ndenge ka ba concert ça passe hein chapeau na ba warrior ba warrior na ba golois na ba spiritas na ba sala ba concert minene bon chapeau na bango j'espère que bazo gagner ba monsieur pe bazo gagner hein so sala ba concert minene ça rapporte ça dépend contraire bazo signer mais biso le rwana zo beta bo na kwanza bozo zoka ba transport hein bozo la mbonga fin du mois l'année bozo mongo soki bo voyager parce que on est à contraire mnene boké au voyager bozo moi quelque chose est bien so zelika ka ok yango na mona ba makamwa matolo bimaka ouais matolo bima parce que musicien azana rien ana revenu donc comme la ndaka ba preso preso buntutu comme preso ko pense comme un président so mutakabela yo moi dido président c'est ça matolo bandi na nini e bandi no kala e bandi no le note matolo bandi l'air musicien comme moi pema comme Hollande est-ce que ba supporter ba mélomane mono ba na orchestre mono na concert mono muto zo chebino ba mbongo tout ça après moi pembeni tu moi parti est-ce que n'époque na bien pe bando sombo njembo na friza bato boyemba yemba wana ba maze bando sombo nzembo to bondo yemba pona boyembeli à financer à financer ko financer des ba studio to ndeni bon après si mbongo et pas patron pas tablé d'abord ça obligé que chaque année faut y na mutu mo ba yembela to ezali kala ke so za dana nzembo wana luki mutu c'est nzembo na yo ça dépend maintenant mais il faut pas que composer ka pona mutu pesombo composition il y a yango na mutu c'est inspiration na yo mais siko to comme to pesa to latsa kango batu ko latsa ou bien il solo na ye après o cheye na kati mongo ke ye tangi na kati mais inspiration ya nzembo yaka selon yo. OK. Spécialité à musique congolaise ezalaka mbonda to ezalaka rumba. Spécialité à musique congolaise eza mbonda. Eza mbonda au départ. Parce que rythme OK. Bon, pourquoi Carabino, Bozu Mbonda, Bozu Sisima, Bozu Rumba, Bochango Liboso, UNICEF a reconnu. Jamais Mbonda. Mbonda est na kati ya rumba. OK. Beaucoup de musique sans Mbonda, sans percussion, jamais. Beaucoup de musique sans percussion, sans Mbonda. Donc, nengo zoloba Mbonda na rumba, on dirait ozoloba biloko mibale. Non, mbonda eza na kati ya rumba, eza na kati ya musique soki zo yemba sans mbonda eza te. On ete babasisi mingi babetaka selon mbonda. Ah, OK. Azo beta net mutu azo beta mbonda. Donc
Mundeza à part entière dans la musique. Ok. Merci beaucoup, Kaber Kabassel. Et donc, franchement, un grand merci. Tu as commis vraiment au Kende, dans souka émission Nabiso. Merci vraiment de s'y présenter la plateau Nabiso. Donc, malgré l'accident, mais quand même, tu es arrivé pour la monnaie bloc à frise et il y a un côté là, bien. Et au côté, bon, ma solo album est en dernier. Si on a vu que yo dans la studio, 2024, aujourd'hui, c'est la mission Zem. Et ça, solo? 2024, c'est sûr. On a titre. Nako dévoilé monté. Donc, tu es une surprise. Suspense. Bon, où est-ce la marché? Oh, Ezali, voyage. Voyage. Ezali, donc, ils y a 2023. Pourquoi voyage? Parce que, na se référer na voyage belé tout ça qui, na beti moi style belé na kati, pour et hommes se bateau, na ba goût na ba souvenir belé. Ok. Question à Souka Ezali, au Beta Olympia. Banal ba Beta Olympia. Vie modéro, vie seske molenga, dans l'air wana ngana kotaki na frisate. Selon histoire ndenge okutaki histoire ya Olympia. Ba Beta combien de jours pesa la ndenge ni? Ba Beta 16 jours. 16 jours accéléré to na ba décalage. Programmé, ouais. Na ba mois to mais l'année dernière pendant 2 semaines pendant 3 semaines. Ba Beta 16 jours. Plein. Ouais. Ah oui. Selon l'histoire ya Freeze. Ndenge ba pesanga histoire. Ok, merci beaucoup. Liloba Souka vraiment message ni opesa ba fan ya Kaber Kabasele, ba fan ya Friza parce que du jour au jour tozala toujours na besoin ya histoire ya Afriza. Donc là on yoko ba là-bas. Bandeko ngai nyoso, merci. Afriza toujours Afriza. Style Afriza ezanango, ezanabiso. To continue ngo. Ninga msusu bazana ba États-Unis, bazali awa kwa ba Inovangu, ba vie Edi Mabungu, ba Bro, ba Tumba, ba Abiba, ba msusu bazala kuna na États-Unis, ba vie Modero, ba Wawali, 8 kilos. 8 kilos, oui. Tozana style à chaque fois tu ressens un loco donc voyez voilà mouvement ça toujours mais tu connais là ta comme frisate. Ah ok, merci. Si quoi on a bien canon bon si malo bon que va bien que bateau beta trompette fanfare bazala na maké on va tika na défaut yo ça na monter rien jamais ba opéra opété rien Yango. Rien. Voilà. Merci beaucoup, merci vraiment. Maman t'es ça, donc t'as là vraiment caméra. Ouais. Oui, que on a ma client, no bayara vraiment chez Mélanie Cabert au Aubervilliers, au PC on a notre adresse. Donc restaurant est toujours ouvert chez Lelo. Donc PC on a adresse, Mambo t'es vraiment restaurant. Baya li sous belé. Vraiment. Ouais, ça siège là, ça hein. Oui, siège à Masolo. Donc on a pointe t'as là maman le beau quoi na. Mélanie Cabert, oui. na pointe, t'as au moins
Christian Akwasa. Ya Christiana. Tobo sanité. Pepe Akunzi, tobo sanité. Ba via Adam Congolo. Ba via Nangai, bayaka na motema pio. Aya vandi a meli a blé kitoko. Ba truka ba Nkoi. Robert Nkoi. Tobo sanité. Ba Gaspard Ntela. Ba Edilumbu, ba petit ngai quoi ba Sika Loboko, ba César Loboko, ba Pacha Loboko, voisin de la Galaxie Mambo, na bosanité, ba Benoît 16. Na ko bosanité ba petit ngai peuple Muzombo. Na pesa bango tout mbote et pas bazali. Donc Bobo Sanate toujours chez Mélanie Kabert na Aubervilliers 78 avenue de la République, ceux qui n'a pas essayé adresse ça les bien va bien. T'es adresse à restaurant ba Ochangwana et d'une Ochango après. OK. Ochango vraiment Ochangwana na numéro à contact. Donc on va surtout bolinga ba lia vraiment super bien. Donc Mélanie Kabert et kuna ratarata. Kuna matala loboko na Aubervilliers. Loboko mokonzi ratarata depuis Kinshasa ti awa. Mais là ba restaurant la poto mais vraiment depuis Zakongo. Donc depuis Zaïre et Zaïre, depuis Congo comment RDC donc yé alambara toujours ti awa na Paribambo tesili. Mulongo za mulai. Eza mulai na ba mozu mbote te bozala de suite donc voilà. Na pesi bino nyonso mbote pe ba bonne année et pas nyonso bozali bo fete kitoko nzamba ba telebino et dino image na bo sanité Dembo vraiment au salé lo moko na satanda ki nangote mais voilà donc na ye pas na bino na sepeli et puis la pesi nzamba pesa bino makasi to si ça année bonne année bonne fête na bino nyos. OK, merci beaucoup. Merci Kabir Kabasele, honneur est à biso vraiment donc voilà donc kolongwa déjà nda royati awa ce n'est pas donné à tout le monde en plus star ya Friza. Tout le monde est la bino wapi. Tout le monde est la bino wapi vraiment un grand plaisir vraiment. Merci na beaucoup na maman Mélanie pour garder les bisous Kabir Karaboye na bataille toujours. Donc voilà, merci na abonné na biso surtout en écoutant l'émission vraiment quantité de s'abonner vraiment beau s'abonner massivement beau s'abonner vraiment beau partager beau commenter et wana et soutien et musala na biso. Merci na Pelette en Fumu depuis quelque part, merci na Guy Massamba depuis quelque part et sans oublier Pibo Munongo R9. Ma bonne année à ma famille donc voilà sur la famille nanga nazomona déjà Alino de Nazareth donc depuis quelque part Edvika Bongo latéral, Maman Sabina, Iliano Tchoudi, ma grande sœur chérie, ma bonne année, la surtout à Adélar Menga, euro million, donc dans la caca, dans la champagne, dans la néga, donc ma bonne année, vraiment, tout le temps, bongo, Baléasima, merci beaucoup.